nga mama Louise Ndonga nasamba na eglize Mumbele na yepo na likambo ya Mose Isaac Mpoi de ayeko bebisela nga mwana eloko elekanaki ye nazana ndako abenga na telefone ozana ndango abina na ndako mwana zana nga abia za ipasenga asolina mwana ya asolina mwana abia aya ozoila o quelque chose mwana nde basola ki bonde bakende mwana mutayi makamunonso tout ça. Il avait appelé maman. Il a dit à maman, ta fille est là, maman dit oui, elle est là. Oh, envoie là, je vais t'envoyer quelque chose. Il m'a passé le téléphone. Il m'a dit, et puis lui, il m'a dit, oh, va sur le Prince Capet là, on a déjà fini l'église, va m'attendre sur le Prince Capet là, j'arrive là. Je suis allée sur le Prince Capet là. Dès que je suis arrivée là, je lui ai vu. Il m'a dit, oh, je vais aller prendre l'argent quelque part là. On puisse prendre la moto, la moto de 3 piliers, moto 10. On est monté sur la moto et puis on est allé dans une tunnel comme ça. Il y avait des chambres, hein. Je vais dire c'est l'hôtel. Chambre de chambre. Je lui ai demandé, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Pourtant vous m'avez dit que vous allez envoyer l'argent pour maman. Oh, moi je suis un serviteur de Dieu, qu'est-ce que moi je vais vous faire? Je veux rien te faire, moi je suis un serviteur de Dieu. Et donc, tu es d'accord, c'est pas grave. En entrant là-bas, il m'avait donné de l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans. Je suis entrée dans la chambre, je suis assise sur une chaise là, et puis lui, j'ai bu de l'eau, donc je me suis perdue. Je ne savais rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne savais même pas. J'étais vers 12h, je me suis réveillée vers 17h. Je lui ai demandé, quand je me suis réveillée, je me suis sentie bizarre, fatigue, vertige. Je lui ai demandé, mais je me sens bizarre, qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, je t'ai rien fait, je t'ai touché, je t'ai rien fait. Il dit, vous m'avez touché, attendez, je vais le dire à ma mère. Ou même si tu le dis à ta maman, qu'est-ce que ta maman va me faire? Tu connais très bien que moi je suis un serviteur de Dieu, comment ça me maudire, tu n'auras pas des enfants. Si tu dis ça à ta mère, tu vas mourir. Non, comment ça me maudire? Et puis j'étais en traumatisée. J'ai eu trop peur. Donc j'ai dit non, j'ai gardé ça en position. Dès que je suis rentrée à la maison, ma mère m'a demandé pourquoi tu as traîné comme ça. Où est l'argent qu'il m'a donné? Non, il ne m'a pas donné l'argent parce que j'étais plus allée chez lui. J'étais passée chez ma tante. J'avais ma tante. Parce que j'avais eu peur. Directement, j'ai dit non, que je me lave. J'enlève ma robe comme ça, je vis dessus. J'ai commencé à saigner. J'ai saigné pendant une semaine. Je suis encore rentrée chez lui. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je commence à saigner. Encore lui, c'est moi qui t'ai dévié. Il dit, vous m'avez dévié, pourquoi vous m'avez fait ça? Oh, c'est la vie, moi je suis serviteur de Dieu. Ah, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Et tu dis? Oui. Na ele tana biso asailanga likampo ya lobinga na mobola na ko kekene na place moko ezate yango na mama na biso mami dinza telanga likampo santé ya mwana ebite lobi mwana nga ozandeni susi ya mwana ngai nana susi ya mwana nga mama telanga likampo mwana ngai musu asi abomai mwana asi abomai mwana sila mwana zai sundenge azalaka te mwana peda santé ngana osuka wapi na mwana ngai batelanga likampo bazo aswa mwana nga na tina mbongo na bango te swa mwana Tuwiti na Salongo, tumeni bakangi Aster na kati église. Balobi cause arrestation na ibi bien. Zali. Vilenga. Avez-vous comment? Ils allaient qui le samedi le 8. Na côté na bureau na et puis banu semble ponanga, banu semble ponanga mbamo abwaki na se alongona blamba violenga. Au semble dans l'église hein? OK, là vous savez pas. Tu vas inviter biso kuna. Ça. Yo te vous avez invité madame Moga bandi au vieux. Ils ont dit des cas indénibles. Ben invité biso kuna pas camarade maman biso il fallait que a consulter biso tenga bandi kuna il fallait que ça docteur. Te. On consultation. Na église ba prophète ba consulter mutu moko akotaka. Mutu moko makuta na côté na bureau ndene mtavelanga. Donc bon là que le kana bobo ya wani bino la chrétien consultation prophétique. C'est ça? Oui. Comme la tour là, expliquez bien la massage qui n'est pas là une comme en état. Ils avaient qui est na côté na bureau na benga et comme tout na la côté na bureau na et côté na bureau na bandu benga era prophétiser nga et si maman benga na fukama assemble pour ngai
abando sambela pona ngai pe na telemi abina na telema na telemi mamoko abando balusanga abando balusanga boye mamoko esalinga vertige ayo bambanga na se baminga na simba mondi mtu avele ngai asalanga combien de fois? Une fois. Pour expliquer aux parents? Ouais. C'est les parents là? Non, c'est bon. Mais tout le monde, tu as l'État obligé de te passer un mandat. Si on t'a sali ma bé, s'en prend, voilà. Tout le monde va candidat papa pasteur. Il continue à aller dans bateau, on s'en bise papa pasteur. On va commencer à dire. Le problème c'est que je vais passer peine parce que cause a pété la première fois parce que la salle on peut n'a fait belé. Je dois passer plus bas kangaé. Vous avez combien? 15 ans. Pardon? 15 ans. 15 ans. Maman Mbote. Mbote papa moi. Moi na auto moi ya boy. Moi na yo. Moi na ngai. Problème ni comme les to kela bino na église la quand to sambela mais comme surprise amon bakangi pasteur tout le monde ba okendela yawo. On a za pasteur za prophète. Ezalaki mobali nanga za ikobela. Tellement oumela ki na maladie guérison za kolobi ko zango yate to kotima hôpital moi mingi to bimi na yo mona muninga nanga moko aye kotala biso ayebisanga ke non kovanda boite mobali azobela mobali wa kufelo na ndako yaka to kende na lakisa yo prophète moko azana don de guérison miracle Ada docteur pour le prophète. Te aza docteur te aza to assemblée mutabiki. Assemblée kaka na l'huile d'olive mutabiki. Alors to kendeki tant to komi kuna faika yamba biso tant yamba ki biso ngana mobali a prophétiser à mon esprit de mort abi mobali no aza l'esprit de mort ozolande pour kufa mais na obonde la pona bino mais faut me mana bana ngala bino mabana ya na bana na kati ni bale baza bien te baza ko beba ndio na kendaki na zui bana tant na yaki na bana akota ki pour la première fois ya biso ba mi bale première fois tant bana bakoti deuxième tant moi na liboso abimi na tunya elo côté ya mi bale tant abimi na tunya fsinga maman c'est un faux prophète tala tant azo bonde la pona ngai azo simba ngala ba fesse puis azo coller nzoto na ngai isalenga pasi na boyaki na baki na continuer sur la prière na zongi na nani na bana na ndako mais papa sikoyo tellement zaki na posa ya guérison azaki vraiment sérieusement malade andimaki yango mbala moko te malgré na expliquaki tant tozongi na ndako prophète wana atindi sous papa alobi kende kozulanga bana na sisi ba prière te tant prophète tant papa ayena ndako ayo kozobana na fc kozobana beauté pour prophète wana ça m'a bé tant américain ko sala mona bo na expliquer papa mais papa amona ine tike naza ko ça pona ke bana ba kende te on a banda ko c'est vérité alors contre guérison na alors ti amemi bana kuna akena bango kaka na force mais na ebisi na bindo okena bana kotika bana bakota bango mote kota na bana nzela moko otala nde délivrance zoleka pona zomona prophète on a déjà mabe mal intentionné mais papa tango comme kuna po kota na bana ba empêcher babi akota na bana te bana bakota moko alors bana bakotaki ya liboso akoti ya mibale akoti ye lokwa zaki na kobanga déjà ayo kota muto suka tango ya kotaki kuna a prophétiser mwana babi mwana za na esprit ya balasi masque de vieillesse za na bilimu mabe fois c'est les délivrance pour bazobundisa mwana alors mwana kota makoti ale fukamisi mwana abonde pour la mwana temisi mwana bandi ko tourner mwana lokwa tournesol tango azo tourner mwana zui vertige mwana bambani ako inase tant mwana ko inase a perdre de contrôle à la longue mwana caleçon ale bandi ko violer mwana kuna na libanda papa na ye avandi ya zo violer mwana nanga na ndako papa na vandi na libanda papa zo ka mwana zo ganga bango bazo bisa papa ke la délivrance sala manzo ka mwana zo ganga bazo violer mwana alors ti de kinde mwana tango ya sisi makambu na ye ya ko violer mwana côté là c'est délivrance pas c'est délivrance soit disant délivrance à la bimisi mwana tango mwana kuta la moko te mwana na évanouir ali yemoko ala musi mwana alati mwana kaleson yemoko ali abina mwana bima mwana kozate ba mai ya pangusi ba mai wana ali abina mwana abima banda délivrance ici délivrance c'est soit disant délivrance alors to yena mwana ndako mwana ka onda mwana souci mwana na 15 ans. Mineur. Alors tant que na mwana ndako mwana kokaki te mwana fala yebsanga mais azomona ki papa na zobela soko. Excuse-moi, la zo sur la sentir que moi beaucoup pesali. Le droit même si moi la mineur soit ça d'infraction, azan la droit ba parents na ba assister.
Oui. Mais comment vous connaissez le pasteur pour le bas qui tandis que il y a un législateur de boutique après si vous voulez la structure boutique de moi la boutique ayo. Bon, ngai ba liboso tango bakota kitanga tante ko vile mwana. Ngai na ngena kota ba protocole ba empêcher nga ba biote kokota te bazunga na moral ke makamususu mwana soki yo pare zali ozawa na ko lobate. Malamu otika mwana po bana babanga ngai mso. To le bana ba protocole ba complice pasteur. Complice na ba protocole wana ba yebi titambo azo vile mwana ngai protocole azali ki wana zo yeba ki bazo vile mwana. Pas la loge bazo kota miko. Eza ba loge eza atala ke to la mwana nga. Amona ke to la mwana nga ndi yango ninga ki a détruire yango. Ko azo succès na makambo na ba prophétie wana. Ndezi loko nga na comprendre. Maman il pose professionnel à média TV la basima ngonga. Message na ko zani na ba parents premièrement. O ba ko tika pe bana mkomsu na mwa erreur ndengo bo salaki. Na souci makasi parce que na kati na église à prophète wana ba na baza ebele ba jeune fille balala kaka wana balamuka wana ye musane kokanga bato ozozela délivrance pour avoirozonga ngana peso permission okona na wana 2-3 mois ozonga na ndako te bana nyonso to wana baza na même cas parce que pour ça nangi ezali ki bakanga na l'église wana premièrement parce que ba déloger ba nyonso baza kuna ba jeune fille baza kuna na ba maman na ba papa ba bimisa bango et puis na pona problème akana ngai je sais c'est ça nga naza mutu na saka droit na yebi que c'est fille droit moi na ngaza mineur j'agis au nom de ma fille na lingi pasteur on a la konda bakanga na l'église na ye po azo violer pe bana belé c'est pas la première fois ba yo sanga ça violent kamba la liboso bakanga kaye église panzana ka na zongeli lisusu bakanga na ministère na ye de deux à purger ma peine na makala et puis à dédommager moi tu m'appelles à planer tout le Congolais. Ah papa ya solo. Congolais a son finger pasteur. Les Congolais sont passés. Congolais a son finger président Mikolonyo. Congolais a son finger bastar ya mboka na ba. Congolais sana mutu azako épargner te comment na ba mboka musu. Bastar na ba. Ezali na musique profane. Ezali ya za. Ndenge tozana ba musicien ba tombo ya mukili toro bakawa. Ku finger yete. Okosaka na pasteur. Mais Congolais. Congolais. Je ne sais pas d'où vient vraiment les Congolais. C'est mieux à protéger étranger que de connaître. Comment il a pour toi? Ça pour se protéger. Mais il n'a pas les papiers. À l'étranger, les Congolais ils sont unis. Donc, ils sont là. Soko okwei na mutu oyi na kopotama na ye amba chaki biloko abien na kete na ye aseli mwana nzambe obetini ba oyi akoloba amen 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 ba pasteur on a badalo bo mosusu apendo nani ba Joël Tatou ba zaibele loko musala diama esila bango tu bakota na Bible basima Bible baza ku manipuler bato na ville ya Kinshasa bazo manipuler bato na ville ya Kinshasa ba prophétie ya lokuta zabako sala alevme zoya okene na paradis sambela kaka ole bato bakene misala ole bato bakene bilanga ole bato basala pêche ole bato créer emploi ole bato créer ba société bato tout bakoma d'image moto na kiti na ye na Kinshasa bato sambela mboka nini etongama na prière. Vous croyez mboka na bino na ekotongama na prière? Bola na no ba passer ya baluba ya kasaye makambo bato sala mboka wana. Les prophéties des pasteurs kassaïens. Dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux.
Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va l'héritier. Et un autre qui sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. Abonne-toi pour plus des vidéos, likez et partagez. Baventurier, bango ne peuple la komi kobanga bango. Baventurier, ba petit magicien, bango ne mutu bakomi considéré na mboka wana. Baventurier, ba dalo wana, ba Marcelo, baventurier. Baventurier, mes frères et sœurs. Mboke kufili kura beglise wana. Babomi mboka. Moto oya malonga azate. Batotu ba passer. Après kobima na ye na prison asokaki wana te alobaki maloba ki kala mingi te azo bimisa date pona mariage na ye oyo koleka na palais du peuple. Na baluba bakimi bujimai. Batelengani partout. Nzo kopesa diamant ya miba eleki meme diamant ya Botswana metala Botswana na diamant na bango batongi mboka na bango tala bujimai molili mboka ya ténèbres bato bana bilanga te bato baliaka bapuku tikate bandeko na ngai ya baluba bazonga na camp ya vérité na yebi ke bozo finga ngai parce que ni est prophète chez lui mais d'ici lelo lobi boko comprendre que oh le beau bout de la mabele bino bozo bout de la moto ateka mboka moto aza motali boma moto azali na maladie mentale na moto na ye aza na sagesse c'était intelligence c'était Félix Tshilolo yena mama na ye Marthe bateka mboka wana makambo ya mabele patro azalaka te makambo ya mabele moto alekaka moto aza te soko omona nga na bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko mona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko mona nga na zo senga mbongo tonga poche na yo soko mona kingai na zo lukana vana na kiti na yo bengana nga na salon mais makama mabele biso tout oza ba peuple mokonzi biso tout oza ba propriétaire mabele wana tata nzambe merci au pamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazotala bango na politique ya maso